C'est bon. J'ai besoin d'un peu de lumière. C'est ça. Là, c'est bon comme ça. Apôtre Yo Munaki Teke Vital Kamere Asaki mariage moko ya mbongo ebele. Oui. Asali Moussala. Moussala ni Nakati na Tikanga na zoko pesa réponse. Oui, ya mona zo ngana ba avec ozala concret na bablo zoloba. C'est quand même quelqu'un na mboka, masalaki bablo nini action pour la mboka pour la population. Asali mais je pense que Kamera Kokoko Bandana nous parcourt ça tribunal à travers tribunal azoyi ça ba Kongomani que ngai na ndimi na salaki buzoba que nazalaki na kati ya perdition que nazalaki na kati ya lukoso ya koluka bambongo mais Mbote bandeko na ya Kuli Media TV mbote bisika nyoso bozali toyeli susu epa na bino ndenge bomoni toza na apôtre na biso oyo boyebi ba misusu bayebi déjà bien pour ayaka déjà souvent na ba émission na biso komona ye l'apôtre Ludovic Ranjabo mokonzi ya église Christ vainqueur. Lelo toyambi pour na nini? Lelo toyambi parce que tous les sujets ébélés, enfin, il y a l'actualité à Mikolo, il y a la RDC, où ils ont la rubrique Nabiso, il y a à vous de juger. Tomé Karosala, moi, ma solo, pena mutu, où ils ont la ville Moko, na Paris. D'habitude, la rubrique Nabiso, il y a banda kwa batu, pour tout le monde, na bango, tout sur na bango, bazon, ça soit réponse, mais les lois, ils ont moi débat, moi, question-réponse, mais ils ont moi, l'isolo, ngaïna. Apôtre Ningazawa, tobeta moi lisolo biso mibale po été apé bateau, payé pas pesaye à vie. Sans plus tarder, n'a qu'à pesa apôtre Ludovic Mbote. Apôtre Boni. Bien, Papa Thierry. Boni Nandaku, Boni Batunyoso, Bana. Biso nyoso toza malamu tokumisi nzambe pona moko alelo abateli biso. Ampesi biso so pe mabomoi po ete tozala capable ya pouvoir apporter sous un peuple de Dieu pena libota mobimba ya solo message oyo nzamba tchelelo na katina bomo ina biso atchena mokola lelo po ete to eba ko partager yango. Merci beaucoup apôtre. Voilà, donc sans plus tarder toko bandana émission na biso lelo to partager ngana yo ba sujet d'actualité. Un sujet d'actualité ne la auto ça va internaute na biso pena musika maman Françoise Vita Zolanda biso. Sujet à Liboso, ils ont sujet à Vital Kamere. Vital Kamere, tout le monde biso nyoso ndenge makambo ezo se dérouler. Et si kanini a outi, tout ba à partir du moment où il y a Komaki Dirkab, il y a président de la République, donc on remonter ten à l'air il y a l'air rôle du pouvoir. Tout bandika mbala moko na place à Komaki Dirkab. Moi ba masolo nyoso a salaki o emunani na miso abatu. C'est-à-dire, bah bling bling naie, bah fêti, bah mariage, bah nini. Nenge te ko mona ke Dirka ba comme interpellé. Na nenge le l'autre mona Dirka ba comment passer devant là-bas. Avis na yo to idée na yo na structure ya likambo na nenge. Merci Papa Thierry pona motuna. Natondi d'abord nzambe mokonji. Oyo apesi ngai lelo lisusu nguya etena ya ko participer na kati na lisolo oyo na kati na émission Kuli Media nazali ko pesa mama Françoise Vita Mbote
na mboka États-Unis pe nazali kopesa bandeko banso oyo baza kolanda biso na bosani te président évêque Mosengo awa na Paris président ba pasteur congolais na bosani te bandeko basali ya Nzambe na kati ya les amis du Christ pasteur Nsimba na bosani te apôtre Jean-Marie Lusakweno na bosani te bandeko banso oyo tozali kosala bango musala nkolo ya solo tozali komona likambu oyo ebetisi mitema ya bakongolais belé DIRCAB oyo tobenge na kombo ya Kamere Vital na lolenge ete lelo asili kokangama aza na boloko azali moko ya mokonzi azali mokonzi ya parti oyo ya INC pe azali DIRCAB ya mokonzi ya mboka Félix oyo lelo bauti kolongola ye na kati na fonction na ye pe suite ya détournement. Oh, il y a solo apôtre bauti kolongola na fonction to mutu wana zo salaka intérim. Non, en effet, c'est quelque part une manière de présenter quoi. Ah, donc ils ont bandeli déjà pour pousser. Voilà. D'accord. Parce que le président Fachi vient de confirmer l'adjoint comme étant l'intérimaire et sa probable nomination suivra la suite telle que le président de la République va lui-même le décider. Mais quant aux problématiques, au problème de Vital... Excusez-moi, apôtre, mais l'émission n'a pas de langue, comprendre bien. En tout cas... Pour biso na mboka na biso, to lingaka langue na biso mingi. Langue na biso. Na yo lingaka mingi français, mais biso lingaka mingi langue na biso. Yango wana. Nika ko expliquer ba to pena na. Pona loba. Pour comprendre bien. Na ko sepela bandeko nanga po balinga mina kati na nkolo Yesu. Na ninga toujours opesa lokumu epa Nzambe. Po makomi ezali kolakisa biso ete ya solo likolo na se kolekana. Kasi liloba Nzambe kolekana te. Tokoki lelo koloba sur ndeko na biso Kamere. Tokoki koloba sur Shadari. Tokoki koloba sur bandeko nyonso baza kosala na politique. Mais bazali bato bikelamo ya Nzambe. Bango nyonso bakolekana. Mais Bible ezolobela biso ete liloba na Nzambe kotikala seko. Yango pona répondre motuna papa Thierry parce que zali motuya moko ya motuya actualité ça basée sur la prochaine intervention oyo jugement ya ekosalema le 25 sur Kamere to sengeli toyeba kolimbola toyeba kososola malamu esika jugement wana ekokende pe ekosuka. Mais excusez-moi apôtre s'il te plaît vraiment. Na ebi que yo au lobango toujours à travers Bible, ça c'est vrai. On a expliqué bana mboka nyoso makambo ndenge ezokende. Mais ngana yeba nanu avis na yo nanu personnel. Avant to kota na o Italie Bible. Situation ya Kamere na minute oyo. Na uta boye biso ne bandeli awa. Apôtre yo monaki que Vital Kamere a saki mariage moko ya mbongo ebele. Oui. Cela nan. Yo monaki pete que Vital Kamere a koma ko jouir na biloko moko lelo ko mona na vidéo azopesa mwasi na ye collier ya diamant na miso batu nyonso ba kongomani nyonso bazomona ngo na place wana ina no limbola situation wana omonaki yango ndenge na époque wana na ndenga ekokwea na buzoba oyo aprendre oyo ko développer biso oyo ya na makomi na kati na Bible. Tokoloba dit de manière générale que déjà DIRCAB Kamere tomoni ba manière ya comportement na ye lolenge ya se comportaki kobanda ete akotaki na kiti oyo mokonzi ya mboka pesaki ye Fachi azalaki un peu na trop de liberté pe azalaki na trop d'autorité oyo et permettre ye lelo à commettre ba habit et belé parce que il s'est senti même au-delà du président de la République. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Nzamba Zamalamu a
boboto ya mokonzi ya mboka Faci esalaki ke amimona lokola ke mboka ekomi nde na maboko na ye. Mais c'était une grande erreur de sa part, et une grande connerie aussi, une grande bêtise. Mais il est un homme, on doit comprendre l'attitude de cet homme-là, on doit maintenant analyser. On doit analyser et arriver jusqu'à conclure quelque chose. Pourquoi? Parce que la mégalomanie, ça veut dire quoi? C'est la folie de la grandeur. Balobi, orgueil. Mutu soka komi na lolendo. Parce que moni mutu tanga azaki na kimobola, mutu alongwa na kimobola, amati akomi na niveau moko boye. Donc azaki na niveau moko ya sembala moko. Akomi na étape moko, oya zomona keno. Donc mboko oyo lelo, eza na maboko na ngai, eza na maboko ya muninga na ngai. Alors, je peux me faire... Excusez-moi, apôtre, s'il te plaît. Yozoloba, et là, c'est très crucial pour que nous comprendre. Tant que que moto oyo a outi na C, mbala moko a commis à niveau moko boye. Est-ce que biso tout que Vital Kamerhe avant qu'azala na situation za sikoyo azalaka na mbongo puisque azalaka président du parlement à l'époque azoki ba mbongo ebelé déjà asala ba fonction ebelé ya minene na mboka na biso donc a outi na CT. Oui, en effet. Expliquer ba na mboka esika ni na outeli na. Je vais expliquer. Voilà. Azalaki mon côté ensemble. Mais azalaki na ensemble ezalaki na impact mon côté le lenga asali azwaki li ya solo libaku ya kosala na mokonzi mboka Faci. Il faut dire, il faut clarifier les choses. Ça veut dire que dans le moment où il assemblée, à ça est parti dans l'UMC, oui, à Koyaki quand même. Voilà, donc à un moment donné, il a traversé des moments. Il a traversé des moments où il fallait vraiment se ressourcer, quoi. Et il faut comprendre aussi en effet que aujourd'hui, en étant DIRCAB, l'opportunité en fait, ils allaient qui l'opportunité de permettre que aïe saisir Manine Belé. Parce que le pays, quelque part, était co-géré, était dirigé par lui et le président Faci. S'il te plaît, place où on appelle Baramboka, il faut pas comprendre. Ça veut dire, au niveau du terme, nous sommes pour faire comprendre Baramboka que Vital Kamerhe, na Faci, ce n'est pas Vital Kamerhe qui n'a Kabila. C'est-à-dire que Kabila est vraiment président de la République. Azobang est la fonction de président, mais na Faci est un camarade de Naye, voilà. Avec na Faci, avec na président Faci, donc Vital considérait, jusqu'à preuve du contraire, que Faci est non seulement le président de la République, mais Faci c'est aussi son ami, et un allié, et un ami vraiment intime. D'accord. Et raison pour laquelle il a essayé un peu de déborder, de dépasser les cadres d'amitié. Parce que dans toute amitié, il y a quand même des limites. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même quelque chose de suspect. Parce qu'on peut être ami, mais un vrai ami ne peut pas vouloir de faire du mal à l'autre. Dans quel sens? Pourquoi? Dans quel sens n'a ça du mal dans l'autre? Dans l'autre, c'est-à-dire dans la mesure où Vital, en étant proche de Faci, du président Félix, il a pu développer des choses secrètes. C'est-à-dire, il a fait des choses telles que des détournements d'argent à l'insu du président de la République. Ah, apôtre Zéla, voilà. S'il te plaît, il y a Kouli Média TV, en tout cas, ils sont passionnants, ma solo. Quand nous voyons le problème de 15 millions, s'il te plaît, papa apôtre, Kouli Média va comprendre de si on a tout commis. Ils sont passionnants, ma solo, pour les solo, solo là. Mais oui. Au lobby que détournement à l'insu. À l'insu, ça veut dire, pour nous expliquer, Kouli Média TV, ça veut dire que Moutou a évité. A évité. Ça veut dire que Faci aza au courant à Makambu, Ndekonaye, Kamerhe Azosala. Voilà. Or, Bisonyo Soto Yebi, que signature et kokende kaka bongote na mutu n'importe qui, surtout dans le dossier où est un dossier à 100 jours puisque Tozawana, sans que le président de la République soit au courant. Le problème c'est quoi? Je vais t'éclairer. Parce que Aval et Asuka, normalement, pour la Bisonyo Soto, il y a Kouli Média TV, Tolandi jugement. Éclairer Bisso et Sika. Tolandi jugement les 11. Tomoni était Kamerhe était le DIRCAB.
c'est lui qui avait les signatures. Tout était entre ses mains. C'est-à-dire... Non, il y avait 9. Ils étaient 9, mais lui, c'est lui qui était en tête, c'est lui qui chapeautait tout. D'accord. Voyez, okay. Et le 25, nous aurons des précisions et d'autres révélations. Mais lui, c'est lui qui était au-dessus. Donc, il y a les 9. Voilà. Donc, voilà. Et on peut comprendre que les 15 millions qui a été dérobé et qui, jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite concrète de ces détournements. Et au-delà de ces 15 millions, il y a la fête qui a eu lieu, qui a eu des dépenses énormes. Il y a mariage, des mariages. Le peuple congolais. Voilà. Peuple congolais. Peuple congolais. Et tout ça, s'il te plaît, tout ça, tu veux dire que le président n'était pas au courant de la sortie d'argent, non? Mais je ne peux pas, avec beaucoup de respect au président de la République, parce que dans la justice, l'infraction est individuelle. D'accord. Donc, on est dans les... Autant que ma cité combat président... Non. L'infraction est individuelle. Mais quand M. Kamere se permet de prendre l'argent de l'État pour ses propres fins, pour ses dépenses, cela ne peut pas profiter pour dire que l'autre aussi, il était impliqué dedans. Non. C'est-à-dire, sur le plan pénal, chacun doit assumer sa responsabilité. D'accord. Voilà. Donc, Kamere, il va assumer la responsabilité, il va le justifier. Mais, ce qui est important, en tant qu'un homme de Dieu, en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ, il me paraît nécessaire de comprendre quand même que M. Kamere a besoin d'un soutien. A besoin d'un soutien spirituel, je vais dire concrètement. D'un soutien spirituel parce que il est un être humain. On dit toujours que tout homme est faillible. Il a commis des failles. Il a commis des péchés. Et Congolais n'y sont les lois na kanda na Kamere. Kamere azamuyibi. C'est vrai. Batutu bazolo baki azamuyibi. Mais oui. Mais ceux qui totali mboka na biso Congo, Papa Thierry, Ombre Lili Yomoko Yebi. Notre pays a traversé des moments critiques pendant des décennies. Tomoni Bakonzi ebele oyo baleki na mboka wana oyo bazalaki. Donc là tu sous-entends par exemple Mobutu. Oui, en effet. S'il faut remonter à l'époque même. Mais on peut remonter. On peut remonter carrément. Expliquez pas pour dire que. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, parce que likambo ezali awa tozomona kaka aujourd'hui tozomona Kamere. C'est vrai. Parce qu'il fait aujourd'hui l'histoire, il fait l'actualité. Mais soyons concrets. Et soyons justes devant Dieu. Soyons justes et bien-aimés. Je vais vous dire concrètement, à l'époque du maréchal, il y avait des détournements de fonds. Énormément. Énormément. Oui. Les maréchals, qui se sont enrichis, il y a beaucoup de gens durant le régime du maréchal Mobutu se sont enrichis. Moi-même, j'ai eu la chance de rencontrer Ngai Moko. Nazwaki Libakou ya okuta na mokonzi mboka, maréchal Mobutu na Égypte. Je l'ai rencontré personnellement en 93. Nakutanaki na maréchal Tosololi ayambi communauté zaïroise nyonso à l'époque. Et donc, à offrir biso na hôtel Semiramis, na Katia Caire, en Égypte, à offrir biso un grand repas. Et après ce repas, vous étiez à peu près combien? Nous étions à peu près une cinquantaine ou 70. C'est beaucoup de personnes déjà. Voilà, à l'époque. Et nous avons passé un moment formidable. On a mangé. Et vous savez, à l'époque, so kutana maréchal, okobi mamaboko pambate. Donc, Moutuna Moutou a qui enveloppe naï.
C'est-à-dire mbongo ya république apesa bino quand même mais oui, en tant que Zaïrois, yo mokonzi mboko. Kabela ya bino. Apesi biso en tant que mokonzi. Ça peut droit na bino. Mais ils ont mbongo mboka. Wana so tokolo baka ibagité. Donc là, on peut dire que aux yeux libako okuta na mokonzi. Wana bo sepeli bo bozu moi tueke. Ezande libako. Mais tokolo baboye papa Thierry. Mais bozo ko reprocher à l'époque à Maréchal Nini. Le problème de Maréchal par rapport à l'époque à Lilo, comment la mboka va comprendre? C'est au sali mélange, enfin au sali le rapprochement. Nazo senga na bino to sambe la pona mboka Congo. To bonde la pona ba konjamboka. Alors lisolo na ngai na sepelana lo bango na Biblia. Et ça la ngai kitoko parce que nzamba benga ngai pona na terre bato sang malam. Politique ezali pona mokili. Mais biso tozali bana na nzambe. D'accord. Na buku na nzambe Bible lobi na 1 Timothée 2 1. Oui, apôtre. 1 à 2. Total kaka passage wana comme ça nazo ngana continuer. Non, même pas la poser. Non, nazo lo bakaka passage moko ya Biblia, bon to continuer. Aussi tomboki. Non, na tomboki te Thomas, papa na ngai. Ngam nazo poser monsieur Zanga. So la bito tia moi pose la poser question, ngam faut la poser aux questions. On poser une question. Yo gomi ko lekati ça. Na ya no oyo, na préféré na tanga eloko moko ya mutuya. Makomi alobi boye na kombo na Yesu. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, bien-aimé, to sengeli kobondela. Bien-aimé, ndenge makomi nzambe lobi, to sengeli kosala kobondela. Kosenga nzambe, pe kosala baction de grâce. To sengeli kobondela pona batu banso, pe to sengeli kobondela pona bakonja mboka. Bien-aimé, to zana mboka Congo, to bondela mingi pona biso moko. Nzambe sunga ngai nazwa musala, sunga ngai nazwa biloko kolia, sunga ngai nazwa mbongo. Mais combien des hommes de Dieu, combien d'enfants de Dieu prient pour le président Fachi, prie pour les ministres, prie pour le premier ministre, prie pour le président de l'Assemblée. Bien-aimé, to sengeli kobon de la pona ba konji, oyo bazali ko kamba mboka Congo. Lelo, ceux qui ba konja mboka na biso bazoko sala, ba koneri, c'est parce que tozongi sakabango na maboko nzambe te. Bazali batu, ba kokipe ko sala ba erreur. Tout le monde a montré que baza batu moko le plus parfait. Moutazali parfait. Et ça dit que Yesu Massia. Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Nazako Eb Sabino était à l'époque à Mobutu. Maréchal, Akamba Kimboka, Azalaki Mwana Mboka, Alinga Kimboka Congo, Zaïre. Mais Azalaki na ba faiblesse na kati na ye. Tomoni dictature wana tozalaki na kati 32 ans. Et si kapé memaki shit na ye, tomoni bande konangai était Mobutu avait pillé le Congo, avait volé beaucoup d'argent, avait détourné beaucoup d'argent. Mbongo wana etikala lelo na poto, na France, etikala na Suisse, pe bamindele bazongisela Congo, ba congolais te, bazongisela biso bazairwa te. Mais mbongo wana bamindele baza kolia yango. Maréchal akufa, Nzambe esika zali ayamba molimo na ye, na kosenga ba congolais to sosola. Ete akenda me bakanga ete pe basambisa ete. Mais lelo mwana mboka kamera yibi azana boloko pe bakosambisa ye. Bande konanga tozala juste. Au-delà des maréchal ezali na bato ebele bayibi. Lelo bakombo ezali batambwe banani toyebi bakombo wana nyos. Mais tozala juste bande konangai. Nalingi te bozwa makambu oyo lolenga ya koyina mutu. Non. Kamera yibi mbongwa mais azali mutu. Asalaki ba erreur. To limbisa ye. Na azali kobeta sete. Azali mutu. Lokola mutu nyoso. Azali ko mériter pardon. Excusez-moi, apôtre, mais na moni okoti na pardon. Parce que yangonde zalaki lokola thème na biso. Oyo yaki na ndenge ya liloba nzambe. Mais oui. Mais au sengi on tikeli nga kuna annoncer. Non, ce n'est pas grave. On va développer. On va développer dans le sens il y a pardon en aga. Oui. Na yoki olobi que bana mboka ba
balimbisa. Parce que ça qui erreur. Moi, je peux encore remonter un petit peu en arrière. Car à Moussikate, à la campagne électorale, na yoka ba interview ya Kamere, na ba interview ya Fachi, na yeko mona que Kamere na mayele ou puisque lobi na devant tribunal na zam moto ya mayele. Oui. Moto ya mayele azaka na droit ba erreur ya mike wanate. D'autant plus que na ba interview na ye, to Monique président nani Vital Kamere aloba déjà que bana mboka bazo souffrir. Batu bazo kolia te. Bon. Kabila za mauvais. Olia kipe bana mboka zo kipete. Biso soto koti na bokonzi. Makamunyo so ko changer. Tout ça. Et comment lelo même pas 2 ans, même pas 1 an. Tout le rapport même pas 1 an. Déjà ba koma kolia na 2 mois kaka ba koma kolia. Parce que ba mariage na bango banini. Abosani makamunyo so lubaki na ndenge nini. Merci pour la motuna, Papa Thierry. Au moins, la politique, c'est quelque part aussi l'art du mensonge. Quand en Afrique, beaucoup de gens aujourd'hui font la politique précisément dans notre pays, au Congo, pour s'enrichir. Ils parlent du peuple, mais au fond, ce n'est pas le peuple qu'ils veulent servir, mais ils sont là pour servir leurs propres intérêts. La preuve en est que nous avons vu beaucoup d'hommes de politiques qui ont servi dans notre pays ont servi leur propre ventre. Et ceci revient à dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir, nous avons, avec beaucoup de joie, observé la venue du président Félix. Et Félix est venu pour le peuple. Et son mot d'ordre, c'est d'abord le peuple. Et nous sommes contents. Comme on a mon Kojamboka, Félix a un souci pour le peuple. Et puis, tu as un sengo pour le président Félix, pour l'état de droit. Parce que grâce à son plan d'action, il y a état de droit, Kamere, les lois sont boloko. Et on n'a pas vu ça avec les précédents présidents. Donc, je bénis le Seigneur, Namotuna Nayo, Kamere n'est qu'un politicien. Un politicien, il ne faut jamais croire que tout ce qu'il vous dit, il va le réaliser. Oui, mais ça c'était pardon. Oui, ceux qui n'ont pardon, ceux qui n'ont pardon, pardon kaka na natina na sens nini, na sens que na moni ke kanda ya ba congolais eleki makasi. Tout le monde a la rage. La population congolaise est précisément précisément congolaise a une très grande colère face à M. Kamere. Ezali mawa komona bato nyonso bazali kolobela mutu moko. Lolenge était azali moyibi. Ezali pasi pamate mutu oyo azali moyibi soki totali bomoina ya kala et puis soki totali lolenge asilaki kokoma na kiti na bokonji moto wana asali pe mingi pona mboka. Asali mingi pona mboka azalaki honorable na kati na mboka wana asalaki nini azalaki honorable wana asali musala nini kati na tikanga ina zoko pesa réponse oui ya mona zonga na ba avec ozala concret na bablo zoloba c'est quand même quelqu'un na mboka masalaki bablo nini action pour la population asali na cadre parti na ye azali na cadre parti na ye azali mutu oyo ya solo à s'impliquer na kati na masolo politique to moni était à développer masolo na ye na kati na INC et puis na cadre ya parti na ye asungi mokonzi ya mboka ti na esika mokonzi ya mboka akomi lelo na bokonzi. Mais wana nyonso eza pour la population te eza ba intérêt personnel ezali parti na ye mokonzi ya mboka pona makambo ya ye intérêt personnel kaka nyonso personnel mais nini asala na parcours na ye nyonso pour l'intérêt ya population. Justement na motuna wana nazali ni avocat na ye nazali simple observateur oyo natali lolenge Kamere a évolué na kati na mboka Congo parcours na ye politique. C'est ce que j'essaie de retracer et de dire jusqu'aux élections de
18 oyo et permettre le lomo konji Fachi azwa bokonji na mboka Congo. Donc c'est-à-dire que total bien, c'est-à-dire Kamere a été pour quelque chose, n'a réussi tia Fachi. Exactement. Tout le Congo. Non, Fachi en tant que fils d'Etienne Tshisekedi, Fachi avait déjà un Renault parce que l'IDPS c'est un parti historique de notre pays. Ezali parti o bisonyo soto tamboli na kati, tobundi na kati, ti lelo. Donc Congolais nyoso wa oyo ya révolution ayebi IDPS. Ayebi IDPS. Donc c'est l'un des partis au Congo qui les Congolais attendaient au pouvoir. Mais il a fallu que Vital Kamerhe avec sa sagesse puisse venir à côté de Fachi pour essayer d'aider Fachi à pouvoir véritablement asseoir son autorité. Ce qui est positif, ce qui est bien. Mais au-delà de cet aspect, il y a ce qui aujourd'hui fait mal, c'est la trahison. Le fait que Kamerhe a profité de cette coalition pour pouvoir maintenant détruire, n'est-ce pas, l'alliance qui a eu lieu, ou je dirais entre lui et Fachi, parce que cette marque d'habit de confiance peut trahir même l'amitié, peut détruire tout ce qui a été fait. Donc c'est là qui revient à dire que nous devons comprendre M. Kamerhe, mais il n'est pas véritablement quelqu'un où nous devons l'haïr ou manifester une méchanceté contre lui. C'est quelqu'un qui mérite d'abord le pardon, mais il doit se justifier devant la justice et il doit prouver son innocence s'il est innocent. Et la justice a le droit de le condamner, mais tout en sachant que c'est un être humain, il est faillible, il a commis des actes qui aujourd'hui il est en train de regretter. Jésus, il a pardonné. Il a pardonné un malfaiteur à la croix. Et Zalaki na ekulusu bande konangai bakangaki bamiyibi mibale basengelaki bakufa elongo na mokonzi Yesu Kristo. Moko azali kofinga Yesu soko azali mwana na Nzambe mibikisa pe bikisa biso. Mais mosusu alobeli moninga na eboye boni ozali kofinga ye azali mwana na Nzambe pa azali Nzambe. Yo na ngai tosali masumu, tosali mabe, tozali ko mériter ba crime. Mais mutu oyo azali mwana na Nzambe. Ayebisi Yesu, l'un des malfaiteurs a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, Kamerhe, aujourd'hui, azali kolata chapelet na kingo nae. Donc, azali ko reconnaître quelque part que Yesu azali mokonji. Yesu azali Nzambe. Donc, bandeko, tokoki kolimbisa ye. Et puis, na kosenga ye moko soka yoki ngai. Na yebi ete, ye pa yebi ngai te. Azali ndeko na ngai te, mais azali Congolais. Ngai pe naza Congolais. Soki azali koyoka ngai, na kopesa ebe message moko, aloba na justice, asenga bolimbisi, na peuple congolais, na mabe oyo ya sali. Nzambe na likolo akolimbisa ye, et puis peuple congolais pa akolimbisa ye. Justement, apôtre, akorako leka parwana, akorako banda parwana, parce que na landi na bokebi. Omoni biso na Kuli Media TV to landa makambo bato balobaka na bokebi. Na landi vraiment na bokebi, au PC exemple moi kitoko que batumi balé, bazalaki ba miyibi, moko atie musapi na misu ya mwana na Nzambe, oyo mususu auti ka zongisi na temps. Ayebisi me wana ozo ko tia musapi ezali nde mwana na Nzambe. Ye azana ba crime te. Biso ndem to sali ba crime. Mais je pense que Kamerhe akoko bandana no parcours yebisa tribunal à travers tribunal azobisa ba kongomani ke ngai na ndimi na salaki buzoba. Ke nazalaki na kati ya perdition. Ke nazalaki na kati ya lukoso ya koluka bambongo. Mais
bolimbisanga na reconnaître na saki mabe tout ça mais ya yena arrogance alobi za moto na maele akomi le roi moyibi oyo ataki musapi na miso ya nzambe alors comment yo koki côté la biso lelo parce que to il faut to kota la profondeur ya pardon oui pourquoi le pardon oui pourquoi il faut to banda ko pardonner ka batu même ceux qui basali mabe pour RDC wana ndenge za wana et kolipe et comme les autres qui ne pe na kibompaka nango kaka na ba pardon mais batu bazo se retrouver te mboka oba bengi mboka ya richesse koleka ba mboka nyoso par pratiquement le monde mais ils ont se retrouver na ba habitants nango bazo lia en dessous de $1 par jour et ça lipe que le confinement peut et simbité pour batu bazo il faut ba bima comment tozoro continuer ko sala pour to longwana na Vital Kamerhe aux autres abisso le pardon expliquer ba kongomani pourquoi il faut ça motema ya ko spesa à chaque fois pardon wana ya nzambe. Merci Papa Thierry na mutuna na yo. Tozali komona lelo Vital Kamerhe nengo lobi et sengela ki abanda na ko senga peuple congolais pardon. Mais bande konangai boyebi mutu soka kangami akena boloko. Boloko ezali esika ya pasi. Ezali esika oyo makanisi ya moto ezonga kana esika na yango. Tangu Vital azali ko sakana na mbongo. Azali ko kabela batu ba mbongo. Ayeba ki te ete akokangama akanisa ki ete lokola azali na pembeni ya mokonzi ya mboka nyonso akoki kosala mutu moko te akoki kosimba ye mais nzambe azali nzambe oyo aleki mayele ya bato parce que Biblia elobi ete vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées dit l'Éternel. Le président Fachi azali mwana oyo ayebi liloba nzambe azali moto oyo ayebi liloba nzambe président Fachi azali chrétien pe ayaki na stade kosenga bolimbisi epa nzambe abengaki peuple congolais pe bapasteur bayaki basambelaki basengaki pardon tomoni motema ya mokonzi ya mboka a comprendre ke mboka po ekende liboso tosengeli kosenga bolimbisi epa na nzambe e naza sûr na motema ya président Fachi naza sûr malgré justice ekosalema mais na motema na ye lokola azali papa ya bana ebele naza sûr akolimbisa moninga na ye likambo ezali awa mboka Congo toza na besoin ya état de droit parce que yango nde ekotelemisa mboka na biso po mboka ekende liboso na yango Kamerhe azali elembo il y a état de droit, c'est-à-dire il est l'un des premiers, il est les prémices de ceux qui sont aujourd'hui arrêtés pour pouvoir instituer l'état de droit. Et l'exemple doit commencer par Kamerhe et doit suivre tous les autres qui ont volé dans notre pays, qui ont pillé. Parce que le peuple congolais a besoin de vivre une vie décente. Tozali pour Kamerhe, mais Tozali pour la justice. Mais la justice doit se faire, mais avec aussi une éducation spirituelle. Je veux que le peuple congolais, nous puissions prier que notre État puisse instruire aussi nos autorités, que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils doivent connaître Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui est au-dessus. Nzambe muta tombola kamutu, ben nzambe muta kiti sakamutu. Lelo na mokili oyo biso nyonso toza pamba. Lelo congolais apesi président Fachi mbula mitano. Après mbula mitano, peuple congolais a jugé bokonzi ya Fachi. Ce qui a sepeli a continué. Ce qui peuple congolais a boyi a kolongwa. C'est ça. La justice de Dieu est au-dessus de celle de l'homme. On ne peut pas. Tokoki koleka likolo na justice ya nzambe te. Yango papa Thierry na zongi na motuna na yo. Pardon ezali nécessaire parce que na bomo ya mutu. Soki toyebi kolimbisa te ezali pasi pona tokende liboso. Merci. En tout cas, maman Clarisse Lubungu Wabakla et siko zali yo mutolinga goyoka pasteur ninga lobaka pe olandaki na bokebi. Oyoki solelo. Vraiment maman Clarisse alinga mingi apesi ba mbote pe bele. Nzamba pambola maman Clarisse. Maman Clarisse Lubungu. A pambola susu maman Janine Vita akati na États-Unis. Voilà. Donc tokomi ko chuter na biso. Maman Janine Vita
apesa na papa kuna bango nyonso mbote naza kopesa mama Julie oyo nabengaka mamu mwasi na ngai ya motema mamu penza wana pena mama na ngai mwasi na ngai merci beaucoup apôtre donc Julie et sans oublier tout apôtre s'il te plaît plateau ezanga vraiment otike longtemps soko lingi otika moi bandeko na biso musuna ba pasteur na ba bandeko no ya misala ya nzambe mais pour le moment toni to chuter moi muke maintenant to ke na conclusion oui il y a émission na biso c'est ça qu'est-ce que on peut retenir ouais Lelo quand je dis qu'est-ce qu'on peut retenir na situation parce que aux ana ndeko na biso mususu za pe ndeko na bino na corps pastoral et avec Mukuna ouais oyo lelo azana katina lobwako oyo babengi prison ya makala parce que na tongo ya lelo lelo toza jeudi le 14 mai na tongo ya lelo alalaki lobi na komina nini na tribunal ya Gombe lelo na tongo ba transférer na makala que peux-tu qu'est-ce qu'on peut retenir voilà c'était ça ma question. Il y a une situation où il est libé pasteur Mukuna évêque justement juste licolo donc d'une manière brève évêque Mukuna c'est un homme de Dieu que j'ai beaucoup de respect par rapport à sa situation actuelle c'est vraiment déplorable mais je veux dire que nous devons prier pour lui parce que Mosali Nzambe Azali Mutumunene c'est-à-dire c'est un homme de Dieu. Il est là pour le Seigneur, mais nous voyons que il a essayé un peu de faire des choses qui ne sont pas agréables devant Dieu, il faut le dire. Donc par rapport aux accusations qui arrivent, et c'est la justice qui va devoir trancher, ce n'est pas moi. Mais je vais dire concrètement, Tobon de la Ponae, et puis c'est un homme qui est en train de lutter pour notre pays, et pour... justement l'éveil patriotique to sengeli to soutenir parce que Congo il faut ebimanakati na ebimana ba tu vas ça là dans abstraction à makambwana pour ça le quoi bazo zipa biso sous misu na sima éveil patriotique mais oui éveil patriotique il faut continuer parce que et koki jamais ko kata na mouvement wana et yelelo na kati na fachi na kati na évêque Mukuna et tous les autres nous devons continuer jusqu'à ce que tu récupères Mboka Congo. Congo est en une occupation. Congo il faut les libérer. Ndenge yemoko alobaki pe mosali na Nzambe Kutino. Donc to sengeli to bunda pona Mboka Congo. Congolais nyonso sepela na mboka na ye. Alia amela vraiment azana esengo parce que notre pays est riche. Ce n'est pas un groupe d'un tribu d'une ethnie bazala riche koleka 80 millions d'habitants, c'est pas normal. Le Congo appartient à nous tous. Bisonyoso, to sengelito sepela na mboka Congo. Donc je dis bravo à Fachi, bravo à l'état de droit. To Nzambe asunga mokonza mboka, Nzambe longonya, Nzambe pesa makasi, akoba na état de droit. Tozana posa état de droit et kende kolo na kombo na Yesu. Merci beaucoup, apôtre. Vraiment, la CPL Ming et la Nengo Dimaki invitation à Biso Lelo. On se déplacer en plus, pour Banamboka, l'apôtre s'est déplacé qu'au Bandepa Naye, tout que la période de confinement et comme Bandaga Siko, à Yetina Plateau, pour qu'à Bindenge à l'Ingago CPI Sabana et à Kouli Media TV. En tout cas, merci pour Nawana. Merci. Yo Alpha, Kousma Kindundu, Gigalé le rassembleur, Yvon Masunda. Yabino yango wana. En tout cas, na yebi ke bozo landanga na bokebi, bana ya montikile nyonso, esika to uta. Bana ya montikile nyonso. En tout cas, yabino yango wana. Na sepeli mingi na kotike l'apôtre, moi minute moke, po apesa ya yebatu, moi bambote, et puis to kabwana na bino lelo. Merci. Oui, na sepeli mingi papa Thierry, na zali kopesa libota na ngambote na mboka Lille nazako pesa na baleki nyonso bazakuna tati bango nyonso bazana Lille Fanny na pesi na ba Isa Glody Papi bienvenue Bouro Yves bango nyonso na pesi bango mbote na pesi Salé na pesi Jimmy bango nyonso kuna mbote babaleki na